nzambe asali eza lokola bazo corriger nzambe asali ye mobali ya linga koma mwasi pona nga penda bakende na ba lesbienne aza mwasi azokoma mobali pona nga na sepe na ile oyo eza vraiment bien tu vois nzambe asali ye mobali c'est la mobali premièrement c'est un péché nous sommes nzambe ça bien dit les gens congolais a télé na bango pona libele sasuki to boyi publicité na mboka eza malamu te donc wana eza biloko ya bapaya oyo bato baza kokopia ngo ozomona mobali aza mari aza mwasi na ndako aza deux fois ozomona mwa moko boye teki ye mobali mozomona aza su mobali te donc plan na ye esalaka lisusu te excusez-moi la terme plan na ye esalaka lisusu te donc akoma deux fois en tout cas pour na sepeli mingi mama en tout cas vraiment l'état aniati penza bongo nde yango tozo luka ba kende nzambe asali eza lokola bazo corriger nzambe asali ye mobali ya linga koma mwasi pona nga penza ba kende na ba lesbienne aza mwasi azokoma mobali pona nga na sepe na ile oyo eza vraiment bien ba kende penza na zala kutu na posa na bango te siko mama bon ni tu va ba zala ke akenu comme ça les sikamo boye ba patron ba imposer asa soki bapoze ye aza capable ya koboya na ye parce que aza mwasi aza mobali yango nyonso boya na ye bakangi ye te babimisi ye licheti te bakata ye te pourtant asa boya mpona nga mpe na sepeli mpona ide oyo ezala mpenza ndenge wana siko mama conseil nini opesa bapeda ngo balingi kotika ngo te opesa bango conseil nini opesa bango lokola leta deja satelemeli bango eza sikoyo likambo ya leta mpo bango moko na boye bakotika te posi bamesana nango mama bakochange te soit leta azwakaka eloko moka soit atangaka bango findu mpenza na masoko premièrement mpona ngai namoni yango eza bien bakote ma bonne idée parce que ezalaka te ça fait la honte tu vois nzambe asali yo mobali setikala mobali nzambe asali yo mwasi setikala mwasi mais na mokili misali oyo nango omona vraiment c'est vraiment regrettable ozomona mwasi akomi mobali akomi mwasi homosexuel eza premièrement eza non c'est un péché miso ya nzambe ezaka bien te eza bien te mpona ngai ide wana na votango ke ngai na sepeli nango basali bien vraiment les gens congolais atelemi na bango mpona libele esasuki toboyi publicité na mboka eza malamu te mama mosiko bapede oyo babalielaka na mosala bango na kipede misu mpe baboka mpe mosu bafamili kaka mosala na bapede asiko bini botobengana bango te bobomi bango kope bosuka ate babongwana le temps yango oyo baseracheter le temps quand les jours sont mauvais azonga mobali batili biso bible yango mo elobi ke l'homme doit quitter aller chercher beta na ofungola baluka lokwa baninga nyonso baoluka mibali baoluka na nzela onoke basala biloko eza en dehors ya loi ya leta ya nzambe moko eza péché eza bien te yoko sepela mama na nga na kati oto yoko sepela na mwana oboti mwana mobali lobi lobo mone pede makambo azwa bise mon eza bien nga mala sepe na idée wana na conseil amuke mpona bandeko na biso yango bapede na balesbienne wana conseil kana opesa bango taki maman de la nation donc bameka mpe konyo balukela oyo mosu nini bakosala na vie esala eza ebele eza mabe nanu nzambe asali oyo mobali fo tikala mobali ala longue yango bazokufa bachange mosala mwana mwasi so otelemini awa ozwa ata mwa boye otongi mwa nini comment dirais-je mwa saka makala otie na balabala okozwa mpe mobali enoke yo mwasi obala moningano mwasi yo mobali obala moningano mobali na bible eza péché nga aza moto oyo na sambela yebi liloba eza lisumu ya kolinga yango te donc nga vraiment naza pour l'état naza contre bapede donc batelemela ide wana ekende vraiment donc libela définitivement ezala toboyi mpenza yango na motu na sepeli na bakoni umela fatibe toleki bango. Bonjour papa. Bonjour maman. Papa kombo nani? Comment on a Guilain? Merci beaucoup papa Guilain. Que sepeli te poser moi ba question concernant loi on était conseillé biso na mboka ya kopesa ba PD. Attendez monsieur azalaka baleka na ba PD ba se déguiser loka ba PD ba sa ba théâtre
l'été pétisi pe balobi muntu oyo akokanga pede akende na poste à la police aza na mwa récompense sikoyo mpona bino papa Guilain ndenge l'état ekoyisi interdiction ya pede na ville province de Kinshasa eza malamu to eza mabe mpona ngai namoni eza mabe mpona nzambe alingi te moto mibali na mibali bamikuse obe basi na basi bakuse mpo eza mabe donc acte wana bapedi wana eza mabe donc oyo décision l'état azwi ya kolongola yango eza mérité décision l'état ezwi mpona nzambe mpe alingi yango te nzambe aboyi l'état mpe boye ok ndenge sikoyo ozalaka bato mosusu bakekoka koluka mosala boye bachef ya mosala baimpose bango yango po bapesa bango mosala basali na volonté na bango te mais chef aimpose mpe komi bon komi rythme sikoyo soki moto wana bonzambe réponse na ye nzambe nde akofuta ye moto amokili ata aboyi nzambe akofuta ye donc soki moto abongo aboyi kosala acte wana na chef nzambe kaka akofuta ye andima ataki souffrance mais nzambe akofuta ye bon en tout cas nasengi na merci beaucoup pour le gouvernement parce que d'abord biso donc toza ba africain donc ce qui est donc toza mona façon na biso to vivaka donc ba loi na biso ya différent na ba européen tout ça donc en tout cas on appelle ce gouvernement d'abord merci pour la loi donc par rapport à biso ba congolais tout africain donc wana ils ont bloqué ya ba paya o ba baza ko copier donc wana c'est-à-dire ba deux fois wana gouvernement ju loi moko bien donc il faut qu'on arrête deux fois oui ba deux fois wana ozo mona mobali aza mari aza mwasi na ndako maza deux fois donc baza bambe na cimenterie donc nde ba congolais balobaka donc ngana on soutenir donc loi na biso wana il faut ko kanga bango ce qui est ba PD ce qui est ba deux fois en costume ozo mona moi moko be ce qui est mobali ozo mona azasu mobali te donc plan na ça la société excusez-moi la terme plan na ça la société donc vraiment deux fois donc ngana c'est na loi na il faut ko kanga bango donc ce qui gouvernement na biso to autorité na biso a permettre ata biso mo ba civil boto ba individu to moni bango ko kanga bango donc c'est ça quoi parce que wana eza biloko ba paya o baza ko copier donc ba kende kuna ba France ba États-Unis tout ça o bato baza ko autoriser ba loi wana donc biso awawa en tout cas sali donc na gouvernement na biso pona loi wana quoi si ko papa ndeti pona bato ba lekana wana te baza bongo te mais baza ka ko jouer rôle wana ba pede pe le tete boy ba sala bongo eza malamu bon soki eza la façon moko boye baza ko sala pona ko dénoncer na oyo ba sala ba biloko wana par exemple là c'est bien mais soki par exemple baza ko exercer donc biloko wana pona ko talisa bato pona ko soutenir bato ba sala yango donc là c'est pas la peine il faut même donc interpeller même ba baza ko incarner donc ba rôle wana mais soki eza pona baza ko décourager bato ba sala biloko ante là et puis voilà eza bien papa pona bini boza pour l'état na loi o bati wana ko boya ba personnellement pour ngai parce que bon na éviter soki ba bénéficier nini donc yo nzamba sali yo mobali boye asali na tio na yo mais tio na yo ça chuté o pesa ba cimenterie ndio ba deux fois non c'est pas la peine même matin la mission nzambe c'est condamnable donc déjà condamné donc biloko mo bon comment toli pona ba pede o ça dans biso na ministre o wa toli o pesa bango pona musaba ça kawana donc par là il aura un rôle au bas donc en tout cas ils ont bien été même la mission nzambe tout ça même la famille on a libota na ba connaissance là yo donc papa na yo to maman na yo ba boti yo oza mwana mobali sibitima boye okoma koma noni timo na mwasi o sa ba fier neti ko to plus que bana ba ko tantine non en tout cas pour ngai na ko yebisa bango botika makambo wana eza kitoko te eza bien te même na mission nzambe même na mission de l'état ba to mokili eza bien te donc ngai na condamner biloko wana donc neti na famille na mito na moni deux fois za ko leka boye na kokanga ye na bambie na kalamu neti la tola matongi na osumisaka na kobola te na mai ya kalamu wana parce que ils ont raté merci beaucoup papa merci pour la réponse maman donc ce qui est baza osala ba biloko wana nyonso to na kondanango en réalité tout ça parce que to mona ba vidéo ba mususu po na minute lelo ne koma ko za nti musala ba tshona musala ekomi donc mon continuer musala na osenga yo abeto na cimenterie les a raté alors que non oza mayele na yo oza ba capacité na yo oh non peut tant faut embaucher tout ça la boye il faut payer ça boye oh il faut fiber un plan il faut boye tout ça donc excuser na pour dans la terme on a ba boye ça na lelo donc c'est pas la peine vraiment donc mutata mayele tangi ba université papa et maman ne va foutre la minerva mais maintenant quand aussi ça d'étude na accueillir place mo ba comme ça là et comme ba mo singa ba biloko mo za le contraire donc one est après na bisoté so ba ngba ça là on ba ki na ba États-Unis ba France tout ça
na accuser mon tout na ko loba qui est toujours mon lelo donc en tout cas ngai biloko wana penza des fois donc gouvernement ça bien il faut ko kanga bango donc merci beaucoup donc pour nanga idée wana eza malamu makasi parce que ba me mamboka nde na mabe ba be bisande mboka ba pede ba be samboka ba pede nde ba be bisamboka OK là te mi basi ba komi olata eza malamu te OK donc on a eu idée wana vraiment za bien que l'état ko ici on peut se rapide eza bien pour nanga idée wana eza bien makasi merci beaucoup papa OK merci. Bonsoir papa. Bonsoir. Papa, combien d'années s'il vous plaît? Papa André. Papa André. Merci beaucoup papa André. Tu sais pas vraiment que cela nous parce que tout ce tambour là, et bah avis à la population congolaise concernant loi où l'État ko essayer de bousser pour interdire ba PD. La ville province de Kinshasa, même na RDC Mobimba, même ce qui passe dans les télévisions comme ça c'est déguisé comme ba PD. L'État boy ba les capter donc makamwane si la pour du bon alors quand tu vas dire na amis par rapport ya là l'état de ici pour nga na mondongo ya d'accord il faut ba kanga ba onkutu pour nga musala wana ba pede ou ba sala wana c'est mieux que kanga bango ko ba ta prison to musala bango ba sala wana même bible epikisa yango que moi si autika moi si mobali autika mobali ezate ke mobali asala concubinage na ndeko mobali mwasi kwa kisala balino na ndeko mwasi c'est interdit même na ngambe yemo ko mokeli apekisa yango mais plutôt tribution bato nza makela to ce ko imiter bapaya ozo musala ya bapaya bango bapaya d'étranger quoi na Europe na Asie na wapi kuna bango ndi basala sana bango kuna biso to tikala na culture na biso jamais to ko na ba bloko na bango ba kusala kuna alors loin de l'état asengi que babulu est que bibela so pour ngai na moni bango kukanga bango prison 5-10 ans je ne peux pas mais nous surtout connaît bango kaka mais nous sommes faire une volonté na bango te on va on est que on savait chef a imposé pendant que son salaire au comment on salaire autant il faut dans la mobile na to moi na pour na libela c'est comme le tia bon wana bazali bato baza ko sala ba sala ba science occulte ce qui un bon chrétien ce qui accueille comme ça et qui va proposer ni wana c'est mieux que tout akufanya ke agi ba sala wana to ezapena ba conséquences nango ezapena ba dire nango monsieur mona ebe après 2-3 ans avant que cinéma qui là avant que vous m'allez beaucoup nous sommes déjà ils ont des conséquences il y a pratique wana alors c'est mieux que bati comme ça wana balu comme bisa les bela usala teka mai aux jambons porteur à jambon est-ce que moi on a ça bangote au futur ka banda bango classité au futur banda gote au futur on banda basa ka pe o esengeli ya mona mpe akusala na vila ine donc msala bango ba kusala wana en tout cas pour ngai batika yango bala na nzela ya nzalo pour que mokili moko apekisi yango parce que biso tuko mbato nza makila to to ke ko kusala ba bloko oyo ye mokili akela apekisa donc pour ngai vraiment na nini yango te donc faut nda bakanga bango donc attends on peut bapesa somo ba conseil na ba théâtre ba ko c'est d'exemple ba bango wana batika baluka musala mususu batika mo vraiment eza musala moko ezopita tout d'abord ezopesa bana na biso makanisi mususu OK ozomona mutazali makambo tango ya zomona oko ya usala ngo yepa lo nini ala na yepa sala ngo tara ba te bo ba idea ko sala ngo ebo tara ba te wana beja pona nga beja donc batika na bango donc celui là dans l'état c'est mieux nazo ko répéter c'est mieux bakanga bango bakabana makala oui comme ça baninga na bango ba tukala wana ba mona ndiko na ko bakanga ki yalo ngapo so bazuka ko kanga c'est mieux batika c'est ça malamu je c'est pratique moko vraiment diabolique satanique batika mo penza. Merci beaucoup papa Ambisou c'est que vraiment bonne continuité alors merci oui bonsoir papa bonne année comment la Damos
Damos. Oui. Alors, M. Damos, veuillez te séparer ma cassito, stop, posez-moi question concernant loi où il était quoi c'est du Namboka. Tout tambour tambour tous avoir opinion avec belé et on te commune ne sait qu'à noyer musala pour toyeba avis na yo par rapport à loi où il était quoi ici interdiction ya batede na ville province de Kinshasa. Il y a bisa bisonane pour na yo oza pour loi wana to oza pour yangote. Bien. Déjà idée à bien mais il faut lutter. Oh. Maman comme trop liboso ezala qui trop ya kobata mais na micho ezala aussi kobata mais tout le monde on pena polili donc bakoma bafota mwana nzela toyebi ke intel azala wanebe intel akoma bidon ona nga eza idée ya bien bon siko to basala na volonté na bango te mais c'est ça moko imposer bango basala ngo pona bango siko bon musala bon muso sotala ndenge biso totekaka boye okoteka te otana ye mpena zwa tana ye ovanda apase journée mobima banda ntongo ti soir oluka okoka te mona mosusu aprefere na ye ke azwa na ye na facilité yango wana omona bajeune garçon ebele bazotengama bajeune fille ebele bazotengama donc moto mosusu omona atangi tro ya mosala eza te yango wana erekuse asala mambo wana siko conseil ni opesa na bato basala ka musala mwa ekipede wana ba balingi te parce que la plupart pe baza ko avi wana tende yo lobi wana bon pona nga conseil na opesa bango fo baye baka koluka ba se débrouiller eloko liboso prière mega ensemble là fo oyeba na nzela losambo to nzela losambo ba renseignement kolanda bamateya po bamateya mpe moto echangeaka moto ok po de oyoka mateya omona moto akochange c'est un peu ça ok merci beaucoup c'est plus ma casse na la réponse au PC biso merci ok j'en prie